nayebi ke nakenda koyamba président Faci ntango bayebisi biso na poko wana ye tie matanga epa na ye nde tokenda ye koyamba ye nake nayambi ye nazolela ayebisi nga ozolela nini peti na ngai zala calme nga bongo nazali nazozwa relève ya koma d'espoir sikoyo totalaka toperde baoba sikoyo tokotia espoir na nani na parti ndenge ezalaki mais vi andimaki azwa charge wana ya koma nde motivaki biso lisusu nde fale sikoyo tobunda mpo tondimisa bakombata nyonso toki Faci nde lider ezalaki susu mama na komba lisusu oyo tosali ezali volonté ya nzambe parce que nzambe nde moto apermettre ebele tozalaki na bango na komba babandona na bango batika parce que risque ezalaki makasi et puis komba ezalaki réel eza te ke eza neti ya film te eza film te eza komba réel babeti bale okufi mais lokola nzambe alingaki tokoma na komba oti na suka voilà pourquoi tokomi na suka victoire na biso toza fier nango et puis biso totikali koopere te na kabila mpo eza difficile eza biloko oyo esalamakala par rapport ya bato badéveloppa bathéorie ebele moyen bozwa bato pouvoir bato baza na munduki bozwa pouvoir oyo la main ezalaka te mais Etienne Tshisekedi alobaka mokolo IDPS ekozwa pouvoir bato to bakozala distance et puis lisasa ata moko te ezobeta te biloko esalami Voilà, c'est ezali makasi ya koyeba ke boza ebele bino ba ebozwi libaku malamu ya kolanda biso à travers Vision Plus télévision émission na bino masolo ya politiki lelo toza penza na esengo ya koyambela bino moko ya ba combattant oyo ba bunda o biso toza ba témoin o biso toyebi mwa mingi et à chaque fois qu'il y a une actualité oyo vraiment ezosenga ke tomeka ko expliquer mo ebele et toyaka mingi mpanzi na ye eza bongo mona mboka Jeko Bea penza oyo azali moi IDPS wuta bomwana na ye wana tozo confirmer yango parce que taba enquêteur toyebi pe ba histoire commune ezali et ndeko Jeko Bea azali président ya Force du Progrès azali wana na kati ya jeunesse donc nde babengaka général. Donc il a toujours été au front, place Union Somambezali pour défendre l'intérêt de la nation et pourquoi pas de l'IDPS. C'est avec lui que tu as solo la mambo belé mais déjà nous avons consacré au moins 10 minutes pour te permettre à mécano ko bête la biso parcours na ye ayaka IDPS ndenge nini idées zaka ndenge nini et après tu aussi maman actualité boyebi que Joseph Kabila sénateur azali na minutes oyo na Abu Dhabi na Dubaï to solo la yango to solo la paix mambo ba barrière ba longoli awa et puis pourquoi pas union sacrée donc nos trois sujets là ndé ba sujet vraiment esali que to ya mwambangu pembeni ya ndeko Jeko Bea ndeko Jeko mbote na yo non mbote ndeko na balandi nyonso to pesi bango mbote mingi voilà ndeko Jeko Bea ba te belé ta musu ba yoka pe na ba kombo ba yoka yo misu pe ba monio lelo misu ba yebio déjà mais za moi bien to zongisi moi rubrique oyo po ba misusu ba kuti yo na katikati ya komba ba mekano pe koyeba po opesa peta musu exemple courage na bandeko mususu ba koka pe kozwa bino comme modèle ndeko Jeko parcours na yo mekano ko retracer biso idée ya koya IDPS et uta ko ndeni avant ya IDPS ba sani. Non, je crois que avant na IDPS na zaina mona muke na koti IDPS mona muke. Ça veut dire na koti IDPS na nonande. Nde na landi Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe à Sonam. Je crois que première fois na mona ki na Ifiji. Alors batu bazaru sepela batu babimaki tango passé que premier ministre na conférence nationale le souverain. Alors tellement na butuana boyebi ndenge élection ezalaki Tshisekedi bon biso nyonso tout tolala kaka na TV tozoyeba pe même pas makambo ngo na tongo bato babimi basepeli c'est comme ça que je suis parti na soutenir Tshisekedi wa Mulumba et puis adhésion na nga pe mbala moko ezalaki wana nde tobandi na nonande nde balongoli tobandi koya permanence tobandi kobunda te toye
na entrée ya Afdel. Entrée ya Afdel, tozalaki wana. Puis tellement tolingaki Mobutu te, toyedaki pe ba soda o ba kotaka chéri wana. Tomemaka pe basaki na bango, totambolaka na bango, wale tokanisaki ke baza bandeko na biso nde toyambaki bango après. Toye komona leader na biso aye koloba bato wana baza bandeko na biso te, baza binemi na biso. Nde tobaloli lisusu kazaka, tokoti na opposition contre bango, contre Afdel. Mokolo ya prestation ya serment ya ndeko Kabila Laurent Désiré. Je crois tokotaka na stade na bandeko bazalaki à l'époque o muto ayebaki ndenge toningisaka mouvement parce que bato ebele bayebi histoire te po kokende seri wana bazobeta bato fimbu na mabumu seri wana bakadogo bazoboma fort mais biso tozwaki na bandeko na biso parce que biso tozalaki na parlement debout o ya Matete parlement debout ya Mongo tolongwaka wana mbala moko ti stade de Martyr tozokende makolo tozongaka pe makolo mais toanimaka toderangeaka toyema hymne national ya Zairoise kuna ezalaka makambo tozalaka na nsima ya Kabila na bakadogo balanda biso mais Dieu merci tobimaka en vie presque biso nyonso tout et puis toye ko continuer combat Kabila ye ko kufa tant Kabila ye ko kufa toye ko travailler na Joseph Kabila to bundisi parce que yeko totikala kopesa yata mo chance moko te ya kozala ensemble na ye to bundisi et puis décision na biso ezalaki ke départ ya Kabila eloko biso to salaki ya makasi toye ko révolutionner IDPS parce que IDPS ekomaki plus ya bavier moni bavier bazalaki trop moni bavier bazana ba chemise lemba bavier ba mokoto esila alors biso toyaki ba jeune wana toye na révolution nde toye tosali action moko boyende président Tshisekedi a se saisir na action wana apesi yango kombo force du progrès nde place oyo force du progrès et botamaki ezalaki ba jeune je crois 2004 hein pas 2004 2005 2006 parce que série à Otokendaki na dialogue na Sun City il fallait sikoyo maluma l'a organiser l'élection maluma l'a boy ko organiser l'élection mais à prolonger transition or transition wana balobaki ezalaki bakokaki ko prolonger transition wana au cas où ezali conditionné na ba biloko mo eza très na ba élection mais yesko yo nano to comité élection pe to kotité mais asali ni aposi voilà pourquoi to tombo kaka to tumbaka ba pine to boyaki prolongation wana c'est là maintenant président Tshisekedi a lancé a encouragé puis a félicité la force du progrès force où ezalaki wana bana o babimaki wana c'est comme ça biso to se saisir na kombo wana toye na limité to sali étude parce que mais pour na kozala na limité wana c'est pas facile hein parce que ezalaki terrain na biso te ezalaki terrain ya bato misusu bazalaki wana bazalaki na vision na bango ya trahison parce que plus bango bazalaki ba très bazalaki travailler na secrétariat général soki bolobi contraire secrétaire général babeti bino zo bozali boy bakoma neti bato clan moko boy. C'est comme ça biso to yaki to s'imposer to côté démocratie et puis to renouveler confiance ya ba parlementaire debout au bazalaki wana to mettre biloko nyonso tout ensemble et puis to organiser to révolutionner makambo de combat sikoyo to côté na combat sur terrain alors ezalaki facilité pour nabiso surtout que objectif nabiso ezalaki tous au pouvoir to bundi to mobiliser ba 2005 tout s'arrête parce que to mobiliser qui to travailler qui terrible parce que tu vois que en 2005 tout s'arrête et puis il fallait s'arrêter mais et s'arrêter qui mais tu vois qui pouvoir parce que régime est continu qui mais degré à mobilisation jour wana pour na ba tout haut bazaki na régime ba que ça jour normal net jour surtout et puis Louis Michel d'ailleurs à la kakabiso que aroya jour en 2005 aroya na vélo aéroport na ville alors tous les là tout monara Louis Michel était et puis maram tout estopaka
ti basala soki 4 ans baorganisaka lisusu badefile te. En tout cas makambo vraiment eblokaki mpo totravaillaki dire nde toyo kocontinue combat na déception nde makambo oyo sikoyo estimilaka bino lisusu ke kande yaki makasi. Non mais na biso tozalaki na biso toyebaki ke 2005 nde tozwi pouvoir tant tolobi le 30 juin tout s'arrête nde tozwaki pouvoir mais moi baréglage ya mike oyebi ke ntango toza wana bazoyebisa biso ke tokotaka parlement so tokotika palais du peuple wana tozwi pouvoir oyebi ke objectif na biso ezali ka tokota mais na biso degré babeta biso baboma biso okondima te nde place oyo balandaka kutu président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asotaka me objectif na biso nde ezalaki tokota palais du peuple mais bien merci tokotaka te tomona baévénement mpo bato ebele ntango baobeta biso bagaz na bamasasi wana bato ebele bamataka mire ekoyelaka bango kutu na kandakanda garage wana bato bayebi église la louange mambo wana esalama na kandakanda. En tout cas ezalaki somo mpona biso mais edécourageaki biso te etindaki biso emotive biso lisusu nde toye kotravaille lisusu dire toye koleka 2007 2008 2009 kaka bongo président abeli atiki biso na balabala espoir esili bon totikali baconflit ya parti koto oyo deux camps. En tout cas bato mobake koto oyo bato ya beltika koto oyo tobundi fort mpona kobunda bitumba interne lisusu ezalaki somo ti toye kobunda toye kota baprison toye kobima toye kobengana babeltika baye kokende toye kozwa travailler na bamutanda mpe aye acréer ele na ye na biso ezalaki terrible mais jeunesse na biso nde oyo esali quand même makambo ebouge makambo ebele. Voilà. Détermination vraiment ezalaki et puis amour ezalaki po tolingaki vraiment makambo toza osala kolinga ça veut dire que malgré bazoboma biso toza en pleine action babeti masasi bato bakufi mais tozwi bato wana tozongisi bango na nsima totindi bango bakie na mort biso tocontinue combat parce que toyebaki ke il fallait tobimisa Congo na libulu oyo ezali soki totiki nani akokaki lisusu kobundela mboka na biso toyebaki ke biso mutu toza na mission oyo nzambe apesi biso mpo tobundela Congo. Tala lelo Congo place ekomi tala niveau ezalaki mais tala place Congo ezokende na kongenga toye tokende élection ya 2011 bayebi biso victoire totravailla dur totravailla vraiment en tout cas totravailla avec le président Tshisekedi mpe à son âme a gagné qui be élection na ye mais la communauté internationale nyonga tosala tourner moko na Kinshasa wati kaluka tozoluka na caméra na yo tozoluka bakobenga biso awa bazoyiba bazosala wana basifoko na kati en tout cas totravaille ki na yo vraiment makasi mais tocontinue ki toabandonaki te ezalaki première étape ya combat ezalaka toujours bongo tozwaki lisusu détermination tobundi 2012 2013 2014 organisation 15-16 président Tshisekedi atiki biso désespoir ekoti lisusu na kati na biso lisusu yo po se retrouver susu bakangi ouais wana ba 2017 déception ekoti biso alors choix ezalaki su te nayebi ke nakenda koyamba président Fachi ntango bayebisi biso na poko wana ye tie matanga epa na ye nde tokenda ye koyamba ye nake nayambi ye nazolela ayebisi nga ozolela nini peti na ngai zala calme nga moko nazali nazozwa relève ya komba d'espoir sikoyo ezongitalaka toperde baoba sikoyo tokotia espoir na nani na parti ndenge ezalaki mais vi andimaki azwa charge wana ya komba nde motivaki biso lisusu nde fale sikoyo tobunda mpo tondimisa bakombata nyonso tuki Fachi nde leader ezalaki susu mama na komba lisusu alors tobundi nde bato baye kozongisa confiance bandimi ke Fachi aza leader na kati ya IDPS nde tobandi bakabundu baye koya je crois que toye kokoma place tokomi ba 2017 tokoti prison wana biloko moko monté par rapport il fallait
va empêcher Fachi à participer dans le processus électoral. Alors il fallait à tout prix ndenge ba empêcher Moïse, ndenge ba empêcher Mbemba, alors il fallait ba empêcher Fachi parce que ba mona yende muto azaki obstacle pour le processus. Voilà pourquoi batiaki biso na baloana procès na biso ezaki procès moko compliqué, procès moko batu bazui mbongo fort. Batia ba moyen ya jeter. Pour nini ba condamner ka bino. Non, pour tout ben na Fachi na association des malfaiteurs. Sosi na bango ezaki Fachi azala pe cité na kati wana po baloba na ye moyen postuler ezate oza na dossier okenda ko répondre. Ça complot contre Mboka, c'est comme ça que to arrivé à ko sauter ba étape nyonso wana to ndimi liwa to accepter ba mbongo nyonso to ba proposer ki biso to boya ko za ba mbongo to boya biloko to ndimi ko kufa po mboka ezala na raisonnaki que lelo soki ngai na ndimi ko za mbongo bien ko trahir Fachi. Ça veut dire que na mi bloqué ngamoko et puis na bloqué parti mobimba. Mais soki na ndimi atanga na kufi mais baninga ba continuer ko progresser, je crois que eza malamu. Ou bien na sauver, na protéger Fachi, soki ye a commis ou bien de makambo esimbi, ye osani akobenda nga na libulu place nga na zalaka. C'est comme ça que nga na ndima ki na kufa. Nzamba sungi biso toze pouvoir ndenge toze pouvoir boyer. Je crois que parcours vraiment so na bina banda ko pesa ba détails, je crois que eza makasi mingi na auto sali ezali volonté ya Nzambe parce que Nzambe ne muto permettre ebele tozaki na bango na combat babandona na bango batika parce que risque ezaki makasi et puis combat ezaki réel ezate que ezaneti ya film te eza combat réel ba beti bale okufi mais lokola Nzambe alingaki tokoma na combat oti na suka. Voilà pourquoi tokome na suka victoire na biso toza fier nango et puis biso totikali ko coopérer te na Kabila pour tozo pouvoir ezali pouvoir o biso to bundeli Nzambe nde asalaka pouvoir na forme nyonso surtout oyo akokosala pour besoin pouvoir. Lelo IDPS eza na pouvoir. Voilà, tozo en tout cas parcours on a biki ko motiver bato ebele parce que na yebi je me souviens ba oto bimisa photo na yebi ngam na kangaka na Pekin eza ozo ganga ozo silika tang bakangaka je crois mon cadre moi ya IDPS makambo yinda ka fort na ba 2012 makambo dio mindongala na moni photo mo ezo bima wana e tamboli mo mikolo bazo définir combat mais ce qu'on a ngana tuno na demituna na 98 tango musée à suspendre ba parti politique atindi Vietchen na mboka na tawana bino moral na mneza kindene non na tawana biso bakulutu na biso nde bazalaki parce que combat eza na ba étape na ba niveau biso to yaki ko biso to zaki sima tango ba ve na biso parce que tango musée ekoti batumba bazalaki ezalaki ba ve Kaungu ba Vianney ba Jacquemin nde bazalaki ba génération na bango wana nde ezao ko bouger malgré interdiction ya ba parti politique mais ba vie wana nde bazao bima biso tozalaki na sima na bango ozomona suko ba komi ko kanga bango pe ba kimi ba ke ba exil nde suko biso pe toye ko bima c'est wana ezalaki nanu JDPS muto ezalaki osala ba activité wana ezalaki nanu biso te wana ezalaki ba vie na biso o bazalaki wana ba vie wana basalaki étape na bango parce que bazalaki ba courageux déterminé et puis balakisaki biso tolandaki nde courage na bango malgré ce que moi ba trahison ekotaki bango pe bakimi batiki makambo na nzela nde biso pe to récupérer commandement wana. Ça veut dire que lelo force du Pogende azwaki commandement ya ba activité nyon surtout oyo partir au sala sur terrain surtout pour la détermination engagement na courage autour avec nous. Voilà. Ben le roi tozobeta masolo vraiment trop interneté mais on dirait ezaka mo mutuna parce que tu ebipenda kwa moi bien. On dirait force du progrès na ligue des jeunes moi kokoso mo ezaka na kati wana. Problème ezaka nini? Boye la nini? Po boye na bo moto bo laksa lo boye lelo te. Mais mon interne biso nde to yaka wana to yebi ke mo sentir que force du progrès bingam na front na mambo ligue des jeunes boye au juste différence ezaka wapi na bino. Non, différence ezali que force du progrès botama liboso ya ligue des jeunes. Ça veut dire que tant on va constater que ba jeunes bazo bunda baza fort baza puissant, c'est comme ça
na congrès na 2010 bah comprenait que non il fallait quand même tous ba jeune officiellement parce que ba jeune ti banda ba étape nous soit na bazaki reconnu officiellement na parti ozomona ezali kaka bongo mais ce qu'il fallait ba jeune bazwa pe décision par rapport à combat auto tout ko mener c'est comme ça que bazwaki ba jeune ba créer qui ligue des jeunes. Ligue des jeunes tant ba créer yango ezalaki force du progrès mobimba ne muto ezalaki na kati ya ligue des jeunes. Voilà pourquoi ezalaka kaka bongo ke force du progrès parce que tozalaki na ligue bazwaki mutu moko ya parlement debout au kombo Freddy Pindi bazui ngai bazui na Fabrice Bakalufo biso nyonso tout towutaki na force du progrès. C'est comme ça que ba mélangeaki yango biso mibale ya force du progrès na comité o etikali nyonso tout ezalaki kaka batu nyonso wana presque bazalaka batu ya force du progrès. Voilà pourquoi concurrence mais ça quand même pas concurrence parce que ba o baye nyonso wana baza bana na biso et puis majorité nyonso tout o ezalaka force du progrès. Même ba misusu bazali na force du progrès to kabwani bakena ba onko sala ba ezali ou bien action ezali eza force du progrès ne mutu ezalaka liboso pona wana nde biso to kanga yango mutu ko botola biso eloko wana mais pona kokota quand même na pouvoir wana nde boseda botika plus ligue des jeunes ba se retrouver moi non ligue des jeunes azo c'est aza officiel ozo comprendre biso tozali na kati ya ligue des jeunes. Ligue des jeunes ezanini ligue des jeunes ezali ensemble ya ba association ba jeunes était ezali ensemble ya ba association ba mouvement nde ba mouvement wana nde ese ligué nde ba sangani ba mouvement nyonso wana nde ba sangani na kati ya ligue des jeunes nde esali ligue des jeunes. En tout cas biso nyonso tout tozana tozo se reconnaître na ligue des jeunes sauf leadership ya mutu na mutu nde mutu ezo sala. OK quand même lelo poto kota ce qu'on actualité lelo tokolo ke combat quand même payé jeko BA nengo fandi boye ozoloba enfin eloko to banda bundela tozui et lelo yo IDPS na pouvoir otaline mambo ezokende bino ba pasi nyonso na mona lelo na commune niveau ke na moni ke combat ngo payé. Non, c'est tout à fait normal hein, papa. Rêve ya joueur et ça leur a gagné coupe. Vous avez pensé à Tomboli za rêve naï. Ça veut dire ndenge pe rêve ya batunyo surtout ezalaka ke ba couronner bango ndenge biso pe rêve na biso ezalaki ke tozo pouvoir lelo tozo pouvoir eza facilité parce que ndena uti loba wana na ba sacrifice ba torture ba prisonnement ba biloko nyonso surtout wana ba privé bino na liberté muto beto masasi nango okufi muto akufi et bon lelo tozo pouvoir eza facilité surtout tozo pouvoir haut la main utiliser mon dos qui était to côté na rébellion te pour au pouvoir et c'est difficile et c'est biloko o salamakala par rapport à batu ba développer ba théorie et belé moyen bozo batu pouvoir batu bazana mundu qui ozo pouvoir au la main et za la rater mais Etienne Tshisekedi ya Lubaka mukolo IDPS ko zo pouvoir batu tout ba oza la distrait et puis lisa satan mokote et robeta nde beloko to monaki. Ça veut dire biloko et salami et biloko tolobaki biso pe rêve na biso lobaki to kufate il faut tout mona tozo pouvoir et l'autre tozo pouvoir tozo mona rêve na biso eza non pas tous ala na ba jipte to tambrete souci na biso ezali social ya peuple congolais souci na biso ezali peuple congolais vivre bien peuple congolais to la ki sa ba nini ba richesse non surtout o biso tolobaki ke Congo na biso ezali riche Congo na biso mais ba congolais ba se retrouver ba lié ba richesse wana nde to bandi na gratuité et enseignement moni président Utikoya ba mbongo nyonso tout eza vide na caisse nyonso tout bitumba mais azui gratuité et enseignement ozomona même église catholique azobundisa bana wana bazotanga wana si baza bana ya bandimi na bango bandimi wana si bataka mabonzo mais omona église catholique azotelema te gratuité te. Non, biso tozo bunda ke gratuité wana ba richesse o toza nango. Lelo courant toko futa yango te. Na richesse o biso to nango. Régie des eaux toko futa mai te. Mais nyonso wana même hôpital toza na kati ko bunda ke kala mingi te wa hôpital pour tous. Ça veut dire que ba kosala ke muto akende kozwa ba premier soin ya ofele.
ozobela moi kisi ya malaria moi nini ezala ofele mutu passe est-ce qu'il faut que somba kaka biloko nyonso wana mais toza na mbo eko ozala nango ofele parce que toza na voilà pourquoi biso toza na kati ya kobunda et puis toza na kati ya kosepela ke peuple congolais akosepela akozala bien kala mingi te. Voilà, yango wana peut-être tolandaki mokonzi mboka kolobaki apesaki chance na coalition mais simbi te enfin afongolaki porte na bandeko tout donc raison ya union sacrée yango wana bon est-ce que lelo ndo ozomona union sacrée ozopesa ngo vraiment chance ke bato baye pembeni na mokonzi mboka baye na makanisi ya bien bako accompagner pour que mboka ke liboso. Non bajijaka nzete nyonso na mbuma nango tokoki kojuge mutu oyo nano asali eloko te toloba non bakozala bien bakosala boye te tokopesa bango confiance tokopesa bango temps oyo esengeli topesa bango po totala misala na bango mais oyebi ke problème ya mboka oyo baproblème eza trop bapie mboka oyo na koniveau ke mboka etikali vide omonaki ndako oyo Shader asalaki nde eta Congo ezalaki ça veut dire na prise ye na niveau na ye wana azo soki ndako ya bato lokola bongisaki yango azokenda pi na karo ozo comprendre ce que raisonner tango muto kolinga abongisa ndako wana ebi tango oyo kozwa mbongo boni ekozwa c'est comme ça eta oyo batikaki mboka na biso batiki mboka bapie na baprise na biloko nyonso tout ça veut dire oyoka entreprise à l'état oyo ekoma boye oyo afutaka taxe te oyo aza boye bapesa baexonération ya peut-être ya 50 ans. Alors si vous avez un mboka ekobonga ndene ça veut dire qu'il faut que l'état ou hasard responsable oui bato wana peut-être bapesaki bato bazao diriger mbongo wana sikoyo bango basalelaki awa babien na bango batonga bakinga kati ndenge omona sikoyo tokozongisa yango ndenge nini parce que soki obrutalize bango mpe bakobloke nzala ekokota esu ekomi problème ou bien bamisusu mpe bakoya te ozomona nyonso to wana ifo kokende nango maleme mpona kozongisa eloko na esika nango. Voilà, kozong selo on est si kanango on a te comprendre mais ndenge kasima mbango ezokende batutu bachana un espoir que cette fois-ci to zala lisu na ba blocage te cette fois-ci mamuto ekende bien parce que bango au moins baye pona ko soutenir mboka ke liboso. Non, je crois que eloko ezao boma biso ezaki coalition to salaki. Ezaki coalition to salaki to zaki bazo bate. C'est parce que toza besoin IDPS ebundi pona mutu nyonso tout. Na mutu mabe na mutu malamu ebundi pona ye ça veut dire que tobundi non pas ka pona bassin ou bien ba miyibi te ebundaki pona batutu mututu o akozala na motema malamu abongoli motema ndenge balobaka ke so bongoli motema osani OK paradis ozomona paradis eza blocage na mutu te mais mutu ye moko nde mutu akomisaka paradis blocage parce que alingi kobongola motema te ndenge moko pe na président Fachi ayambi bandeko bien avandi na bango alakisi bango motema malamu. Oui, pourquoi ba calcul na bango nyonso to ezosimba te c'est parce que bango moko baza mabe ozomona bango moko nde mutu bamiyebi te bango moko nde mutu basali mabe bamemi président ti akoma na niveau wana mais président soki bango baza osala malamu oyebi président qui paranete ba bloquer président ordonnance à nommer ba bloquer na monte et puis président qui parete lidina soki azalaki muto motema shosho mais alongola ki ministre wana mais abundisa ki mais atikai ça veut dire que bango va profiter na faiblesse ya président wana ya kotika bango or ezaki faiblesse te ezaki azolinga faire comprendre bango que toye ko bunda te toye ko swana te toyende ko aider république. Tango yozo bundisa président ozo bundisa république yango na atikaki bango bazwa tana bango nyonso to ba commettre ba infraction ba sala bere po omoni siko mutoko olobati o nyonso to bango basalaki mokili mobimba izo condamner bango ke bango ne mutu bazamabe. Voilà pourquoi lelo président Ndimi afongoli motema union sacrée kaka bango wana ba blokaki kaka bango wana lisusu baye mais cette fois-ci bakoya te ndenge bazalaki cette fois-ci boye na idée ya malamu po union sacrée ezali ko servir peuple union sacrée ezali idée non pas ya toya koyiba te soki oyibi bakangi yo ezali plateforme te ezali façon ya ko gérer mboka na peuple congolais ensemble ça veut dire que oya koyiba bakosani bakokanga ye
biso toza na biso na problème te soko yibaka na yo yaka na yo union sacrée mais yeba ke tango ko yiba bakosani bakokanga yo eza sans excuse. OK. Voilà. Mais lelo tant union sacrée fait en coalition FCC cash ndé yangwani senga ki vraiment ko banda longola ba barrière na palais de la nation kolongola ba barrière na GLM kolongola ba barrière na mausolée oui que na mausolée to la mki we milongoli yango moko te ebite ba garde ba kiwa ti to yoki ke lobi déjà na Kashamata kuna na Lubumbashi place Kabila vanda ba ke kolongole pe ba mura po ba pese ba policier wana eza représailles po bino boboya ki mambu ya ko brutaliser mais ndenge to komo keno ndire komo kene déjà na chasse aux sorciers wana ne boloba na IDPS. Non, chasse aux sorciers exacté par rapport il y a démocratie toujours tia démocratie toujours tia liberté. Ça veut dire que ceux qui ba barrière ba longoli yango c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté. Ça veut dire comment on les place moko te okuti bana moura bazalaka na caserne bana moura bazala na biloko oyo présidentiel mais bana moura bako les gâter place batu bazali bana moura bazali pour na batu ya famille présidentielle. Mais Kabila azali sur famille présidentielle azali sénateur à vie oyo ezali reconnu na constitution même constitution elobite que azala na bana moura azala na ba policier au nombre ba pesi wana ba batela. Alors soki akomi na bana moura monte que komi confusion au lieu confusion ezaka peuple de muto lobaki ndenge nini Kabila na ba moura ndenge nini Félix na ba moura tozo comprendre ceux qui balobi ba appliquer que bana moura balonga ba pesa eza mabete un jour pe président Félix a rosalate na bokonzi ba roza ba moura ba saini balongoli ba pesi nini biso tozate besoin to sala Kabila mabe polobi pe basala biso mabete oyo eza mboka na biso nyonso tu tozotiande mibeko ezala likolo ya mutu nyonso tu mibeko nde kosala ke to garantir Kabila biso pe tozali garantir neti place wana bakotia ba palais de la nation babinga ngo palais de la nation eza ya nation eza ya ba individu mais soki ba individu bakanya en otage ke mutu akoleka wana te est-ce que comme ce palais de la nation eza palais de la nation te. Vous comprenez? Communauté maison militaire. Oh, maison militaire, les biloko ya ba militaire. Bosco biso toza ba civil. Wana eza palais de la nation. Voilà pourquoi il faut ezala polele pour batunyo surtout démocratie et koti na mboka na biso. Liberté et komi na mutunyo surtout. Lelo yoka sous lisolo ya bureau de azalaka esute o ngai muto aner atelemisi muto mona kango lisusu kemenga muto aner mo azobenga ngai na peso ni ngoni soto si il se proclame ya ngana kamo ye mo azobenga il faut yebisa yeke muto aner azalaka lisute muto aner bakoma kolanda bato bazo détourner bambongo ozo comprendre kende yebisa ya kende na société akende ko enquêter ba ministre o ba yibi ba PDG o ba yibi ba directeur o ba yibi nde toza besoin yango wana ozo comprendre mboka na biso tolingi mobulu te tolingi kimia c'est tout à fait normal place berere ezali tozo corriger pour que mutu nyonso tout azala bien biso nyonso tout tozala na même pied d'égalité c'est ça souci na mboka na biso ezali justice ezala likolo ya biloko nyonso tu mboka ebongaka non pas pour sardine kititalo ou bien lipe kititalo ou bien pondu te mboka ebongaka na justice mboka etongamaka na justice soki justice na biso tokomi ekomi normal je crois que bokobetela biso maboko. Voilà. Lelo Joseph Kabila ndenge tosola boye auto koma ya 3 heures. Ça fait déjà 3 heures aza na Dubaï na Émirats Arabes Unis oyakei bato baza ba proche na ye ba confrère na biso baza ba proche na ye ba esi biso ka kei ne ko ndima invitation ya conférence mo boye kuna akei aza hot ba misusu ba biote zaka nzela me mami ake na ngo exil siko yo nde tozio boye photo tuna na mutu na oyo parce que zo concerné bino bozana parti au pouvoir kobima ya Joseph Kabila eza nango kaka lokola mutu nyonso aza libre na ba mouvement na ye to kobima na ye pozo mona yango ndira moni de yake mo ba attaque komi okoma trop bat basundoli ye ba ye côté ya Fachi il se sent peut-être trahi nde abimi akene.
Non, non, je crois que Azali citoyen congolais ou Azali protégé. So eza mutu oyo bazo protéger makasi eza Kabila. Ça veut dire azana na titre oyo ya sénateur à vie. Ça veut dire bakoki ko brutaliser bongo bongo te. Et je crois pas que Kabila azana insécurité. Non, non, azana insécurité te, azana normal, azali mutu, azali na droit ya ko voyager, azali na droit ya entrer, ya sortir, azali na libre. Omoni ba Congolais balinga ko loba mingi. Ozomona, il faut to longwa na étape wana ya ko loba mingi. Soki akei mpo na soin de santé ekoyeba ntango akokende hôpital, soki akei mpe na invitation ekoyebana mpe kaka, soki mpe akei mpo akimi soki problème nini ekoyebana nango. Il faut pas tozalaka pressé topesa baanalyse nyonso. Non, nga nazolobaka bongo te, biso tozali bato oyo tolandaka temps na temps, tozelaka ngonga nde moto edefinisaka makambo nyonso tu. Kabila azali motu aza normal, aza na makambo na ye, aza na bamoyen na ye, aza na droit ya kopema. Vous comprenez? Bato babandaki awa, Kabila akeye Katanga akosala boy. Vous comprenez? Ça veut dire que les bongo te situation est calme, bazo maîtriser, Kabila aza sécurisé. Vous comprenez? Ngana yo toza sécurisé te logo la Kabila. Vous comprenez? Mais Kabila aza sécurisé. Nde constitution ezopesa pouvoir ya ko sécuriser ye. Nde bazo sécuriser na l'état. Donenga ki wana kozonga na ye po babe kozonga kala. Azwaka salaire na ye pe bien bafutaka ye, l'état futaka ye, azwaka mbongo na ye. Musukutu président de la République actuelle azalaka à des fois impayé, mais Kabila bafutaka ye. Po baboyaka ke abanda kotia makelele bafuti ngai te, bafuti ngate te, bafutaka Kabila ata azwaka mbongo na ye calme. C'est que azane calme. Voilà, puisque tokomi na suka ya masolo na biso lelo. Kabila azali eza nango voyage, on comprend que oh non toyoki yoki on eza ba les on dit pas tout moni batuma bazolo ba kimi boy mais au moins yo za wa toko bengo bouche autorisée parce que naza bouche autorisée te na sens que ozaka na front ozaka wana obeta masolo ya interne yango na lobi te ke akimité na lobi te ke azali te na lobi te ke na lobi azali mutu azali mutu aza normal aza na droit ya voyage aza na droit ya ko circuler na RDC ndenge alingi azali na droit ya ko voyager kokende mikili ya poto partout alingi ndenge azali. Ozo comprendre azali constitution ezo garantir biso liberté wana mutu tu yango to lobi azali citoyen congolais neti batu nyonso tu. Mais tant musu batu ba lo ba faire chebea affaire Chebea nde koza voilà photo wana ba eza photo to banda olandela mambo Chebea babina affaire Chebea niveau ekomeli ba komo kanga déjà mo ba militaire ba suspect na dossier wana ali to ke nango se ba ke belé vraiment oyo to yebi ya ancien régime ba ozala arrêté. Est-ce que yo yebite que sécurité ya malamu eza epanayo eza epamboka ba payate? Ça veut dire que soki akende kobata makuna asali erreur. Vous comprenez yango na lina expliquer bato que non soki ba problème justice bandi bakokoma toza besoin monsieur Boyaza na mboka na bino ba osali ba kozongisa eza na eza teke akimi akekobata non soki baza besoin na yo place ya malamu ya kobatama eza na ndako na yo. Soki pa voisin kutu ndako livrer yo kutu rapide et pas na yo ko batama la ba chambre ko kima ko kanga ba cadena mais pas ba voisin. Une fois balobika toza besoin ya moto ba ko livrer yo calmement eza makambo na te bato ba zolo ba wana. Voilà, tokomi na suka sikoyo ya émission oyo et lelo bandeko batali biso ba yebi que premier ministre Ote Kobima et à promettre biso donc dans une semaine ou 2 semaines donc d'ici fin mois oyo to début à mois ya mars le gouvernement Kobima okosenga profil ya gouvernement neza ndeni banani bazo mériter kokota na gouvernement. Non ngana go senga te mais loko souci ngana za nango na bato oyo ba moni ba kozala na bolingo ya Kongo ebongo. Ozomona eza ba mboka musoso to moni 5 ans que ba transformer yango. Ozo comprendre net ba Kinshasa kitoko président Lobé ça veut dire ba ko tonga Kinshasa musoso wana dans 5 ans dans 10 ans ça veut dire que makambo peut changer. Ozomona nako limité te na opesa chance na ba congolais surtout oyo ba kozala nommé.
ekozala bien mpona biso mpo okozala na moto aza na badiplôme 1000 mais soki aza na moyibi ozo comprendre so aza na volonté te ya kobongisa mboka na ye tomonaki awa bato nyonso tu baentouraki Kabila bazalaki kaka baprofesseur mais mboka eske ekenda liboso mboka ekenda liboso te ça veut dire que bakoki kozwa bacombattant ndenge balobi batie bacombattant bokomona détermination oyo biso tozalaka nango je crois que mboka ekende liboso ngai naza besoin te ya profil toza besoin boyo te naza profil na nga onga na kopesa ezali volonté politique ya kobongisa mboka na biso nde yango na profil onga na kozala mais mutu oyo aza na makanisi ya kodétruire oyebi mutu moko ayebisangaki oyebi bato batanga mingi wana degré bayiba kokondima te badevelopa bathéorie ya koyiba mpe makasi ozo comprendre mais mutu aza na ye diplômé oyebi ke akosala mosala bien parce que akobanga koyiba akoyeba kodévelope bathéorie te ndenge bato na biso ya Kabila baza osala babimisi mbongo totonga eloko boye eloko wana eza nano na maquette mais basi babimisi mbongo nyonso tu et puis bakaboli ozo comprendre bazwi bateki yango bango moko batekeli mutu na bango kaka bango moko wana babongisi yango baye lisusu kotekela l'État ozo comprendre bateki na $10,000 tango bakoya kotekela yango l'État parce que makelele koyemo bato totekela yango l'État tobongisi yango baye susu 1 million ozo comprendre bene miyibi wana nyonso wana eza baprofesseur bango nde mutu badétruire mboka na biso voilà pourquoi tokosenga tala Faci ndenge atanga te aza na diplôme boy mais mboka yango etelemi kaka na diplôme oyo bango balobaki yango voilà pourquoi soki bakopesa bato lokola Faci wana po tokima biloko ya baprofesseur wana ebomi mboka oyo Mobutu azalaki entouré na baprofesseur Mobutu abundi bazokosa ye olia tonga mboka te o te yepe fa kuma kaka professeur yepe fa kuma kaka docteur nde biloko bakosa ye Kabila o te omoni soko komi na batitre boye topesa batitre wana ezali volonté politique te o toza nango besoin ezali volonté politique soki batieli biso bato baza na volonté politique je crois que dans moins de 3 ans mboka na biso ekodécoller. Voilà to si émission liloba musu ezato c'est bon déjà bato tout balandi biso merci na bino et soki moi liloba moi mukuse eza o s'adresser na bato tout balandi biso. Non soki liloba ya suka ezaka ba congolais to linga mboka na biso et puis to milinga biso moko linga ndeko na yo lokola yo moko o milingaka et puis linga mboka na yo nazo sepela mingi na bandeko na biso ya ba diaspora o bazo tika baya ko aider peuple congolais mais baya non pas parce que mingi pe bazo yaka na ba profit bazwa po bakendaka nango non bandeko o ba développer ba mboka na bango bazwa biloko bango bazaki nango kuna baya nango awa mais ya biso eza on dirait le contraire bango bakomi koya bazwi awa basani bazongi kuna bakezomba isoba pale on dirait bazondima te ke Kongo ese bongi bozwa bana na bino boya botika koya neti ba mercenaire boza neti ba mercenaire bozoya botiki batika basi na bango ba diaspora nyonso tu baye ba osala batika basi na bango na bana na bango bazaka na poto mais bango moko wana ekomi bakomi ba mercenaire. Voilà pourquoi tozo senga na ba diaspora bobengisa pe bana na bino na basi na bino baya apo mbongo et circuler boza ba conseiller bozwa mbongo nyonso tu ba foti oyoka une semaine azana poto azongia wa aya luki atindi te wana ezalaka te bo aider ba congolais ça veut dire que bozwa ba famille na bino boya biloko na bino bozaye na ngo teka ngo boya ko investir pour ba congolais pe basa nini ba se retrouver. Voilà ezalaki bongo ndeko Jeko Beya openza tozaki na senga koyamba ye na bike bolandi émission na bokebi nyonso biso tokomi na suka. Merci na Odette Lesa la Megan, merci na ya José Moulumba depuis Birmingham, Starly Lima azalaki na réalisation pe prise de vie ya émission oyo. Merci na Francine Gembe, merci na Bela Dinganga ngana bino bandeko balandi tokutani mala ya sima tika ete nkimia ya nkolo nzambe umelaka nde tolobaka peuple congolais mibundela posoko mibundeli te muto abundelo azate donc lelo to comprendre que bonga ki biso mo bayi Congo to mibundela omboka ezwa elan et voilà puissance liloba eleki ya lisasi
nga na bino tokutani mikolo mizali koya. Merci.